comme la population est venue palper les réalités sur le lancement de cette grande opération d'assainissement de notre ville capitale. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est ovationné par la population de Bandalungwa et de partout de la ville province Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, va procéder dans quelques instants au lancement officiel de l'opération Kinshasa-Bopeto dans ces sites choisis de Bakayaou, Bandalungwa. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur Chantini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à prendre la parole pour son mot de bienvenue et son allocution de circonstances. Monsieur le gouverneur. L'initiateur de ce projet, de cette opération Kinshasa-Bopeto, qui va prendre la parole pour s'adresser à la population et à toutes les autorités sur place venues pour cette grande opération. Monsieur le Président de la République, Excellences, Messieurs, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, honorables sénateurs, Excellences, Messieurs, honorables présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, distingués membres du comité de sécurité, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, lelo tokosolola na lingala pona bakinwa nyonso bayoka lolaka ya mokonzi ya mboka ndenge akosolola na bango. Badéputés provinciaux ya ville de Kinshasa bavotaki biso pe tosali remise lelo esali sanza mitano tango tozwaki ville de Kinshasa pona kokamba yango tolobaki défi ya liboso tanango ezali bongo ya changement de mentalité. Tant que mentalité ya biso bana Kinshasa et changé te mentalité wana euta depuis deuxième république. Ce qui changement de mentalité et ça limité et lokomoko ekobunga na mboka na biso te. Yango wana tosalaki projet ya Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto ezali bongo révolution ya mentalité ya biso bana Kinshasa. Tata mokonzi ekolo mboka na biso Kinshasa tango tozui salamaki
ezalaki mpona koyamba population moko oyo ekokaki koleka 1 million d'habitants te. Lelo population est commis au-delà de 15 millions d'habitants. En même temps, l'infrastructure de Bisso, et dans les hôpitaux, et dans les nzela, et l'entité, et s'adapter, et dans l'équipe modernisée. Yango wana ba pasi mingi oyo tozali yango ezali yango oyo. Mais lelo tozali 15 millions d'habitants tata mokonzi. Dans 10 ans, Torokoma 25 millions d'habitants dans cette ville. En même temps, le problème de mobilité, ils allaient régler. L'embouteillage, ils allaient aider. Bongo, ceux qui ont commis 25 millions. Tokosuka, Ndengenini. Tozali lelo 15 millions. Ba immondice et belé nanzela. Bongo Soki tokomi 25 millions, topé 30 millions d'habitants. Nambo Kanabiso tokosuka ndenge nini. Nalobai na moninga moko ke moko tokoma 30 millions d'habitants. Population yemboko akosenga bandako mususu ebukama pona totonga nzela. Soki l'État a salité population yemboko akokende kobuka pona kozwa nzela soit ya okende musala, ya okende hôpitalo, ya okende pe kelasi. Yango wana il est plus que temps tout ça la réforme ya makasi surtout na maye etali banzela menzela ata l'État a sali soki population azali éduquée salité ekokota mbindo ekokota bosoto ekokota na kati ya banzela na kati ya babalabala na bisika oyo tovandi na bakartier yango wana révolution ya mentalité ya Kinshasa Bopeto ezali bongo nouvelle citoyenneté oyo tosengi na bana ya Kinshasa ndenge tata mokonzi ye moko tango azu pouvoir alobi le peuple d'abord alobi nini le peuple d'abord le peuple d'abord elingi koloba Kinshasa d'abord, les Congos d'abord, les Congolais d'abord. Et ça peut être. Yango wana biso para Kinshasa, to bandaki bongo ba prémisse ya opération Kinshasa Bopeto. To moni bana Kinshasa balati opération wana. Pona bosoto, mbindo, ba immondice. Eza kopesa maladie. Eza kopesa biso malaria. Eza kopesa biso typhoïde. Balobi pe chikungunya ekoteli biso. Kaka nanzela ya mbindo, nanzela ya bosoto. Révolution de mentalité ezali kotinda moto na moto. Bisika ye azali asala misala ya intérêt public oyo tobengi bongo Kinshasa Bopeto po biso bana Kinshasa biso bana Congo na mboka na biso moko toza capable ya kokwaka bosoto na nzela bosoto na balabala mais soki tokati ici na Brazzaville tokoloba balingo tozala bango bokeba awa ordre ezali mais de qui se moque-t-on? Ceux qui doke na Kigali, tous allez se tenir droit. Pour nous voir quand ils nzela, vous allez ko bon malamaboko ti kino au comment la poubelle ne au boaki. Donc biso il faut changer mentalité na biso. Bapaya o baza ko ko salisa biso. Baza pela bamboka na bango. Soki baye na Kinshasa bakoboka bosoto na nzela mais soki bakomi na mboka na bango ndenge bakulutu balabaka kala Kinshasa la belle
Kinshasa Poto Moindo, Kinshasa Kini Malebo Lipopo Léo Ville. Yango wana Kobanda Tata Mokonzi Ekolo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Oyo Bana Kisasa Bazako Benga Fachi Beton Wuta Ye Azwaki ordonnance Pona Kondima ete Nakoma Mokonzi ya Ngumba Kinshasa Narobaki cheval nanga ya bataille Ezali bongo Kinshasa Bopeto Toza kosala lancement na yango lelo Awa esika tozali Toza kosala lancement na Tata Mokonzi Ekolo. Mais partout à travers la ville Babourgmestre nyonso bazwaki ndingisa ya kosala ko lancer opération wana na ba commune esika bango bavandi. Ba chef de quartier pe bazwaki ndingisa ya ko lancer opération wana. Yango wana tozali ko féliciter Tata Mokonzi Ekolo. Ndenge aye na suite na ye Mobimba na directeur de cabinet na ye na ba ministre na ye pour na koya ko lancer opération ya Kinshasa Bopeto oyo tozali kosenga na bana nyonso ya Kinshasa esika nyonso bovandi botala ndenge nini Kinshasa na biso ekozonga peto toyebike kaka na maboko pamba ekokite tosi to signé pe ba protocole d'accord na ba société Misato Mobimba oyo bakoya kosala non seulement collecte ya ba déchets mais aussi recyclage d'ango avec à la clé la production des déchets ya ba engrais organique ya ba pavage pe ya ba gaz méthane. Yango wana souci otozana yango ezali ya la population nyonso ya mokili baza ko aspirer na développement bana Kinshasa pe balingi développement lelo ba immondice ba déchets et comment produit commerçable et comment matière première ba société ebele ba ki na Congo ba société mususu bazwaki contact na Tata Mokonzi Ekolo. Tata Mokonzi Ekolo atilaki bango epa na ngai to signer ba protocole d'accord pour na ko recycler ba déchets pe et ya ko produire ba énergie. Yango wana vision tozana yango pour na Kinshasa ya lobby. Kinshasa ezala peto, Kinshasa ezala engenga. Ezonga ndenge tozalaki kala pona ba défi oyo eza kozela biso liboso ezali bongo minene penza esengeli to bongama yango wana tokolemba kote ya bana Kinshasa te à travers la ville to organiser bongo ba coordination ya Kinshasa Bopeto na ba commune nyonso na ba quartier nyonso pe na babalabala nyonso ba coordination ya Kinshasa Bopeto ezali déjà eza kosala sensibilisation pe pona biso bana Kinshasa to changer ndenge na biso ya kovanda na ba quartier ya kovanda na bondeko na kati ya ba famille ya kovanda malamu na kati ya ba commune na biso pe na kati ya ngumba na biso Kinshasa oyo tosengi Bopeto ko banda na mentalité ya moto na moto ko banda pe na ndenge na biso ya ko tenir pe ko garder ba commune na biso propre ti na ba misala na biso bisika tovandi na ba université na ba kelasi esika nyonso mwana Kinshasa avandi ayebake te ya koloba mingi ezalite
tata mokonzi ekolo oyo tozane lelo na commune ya Bandal akozwa maloba pona kosolola na bana Kinshasa bayeba pourquoi tosengi révolution ya mentalité wana na kati ya Kinshasa Bopeto. Excellence Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, j'aimerais vous inviter à vous entretenir avec la population quinoise. Je vous remercie. Voilà, le gouvernement de la ville province Kinshasa, Jean-Timingo Bilandaka, vient de dire ce mot dans ce sens que l'heure a sonné pour le peuple congolais de prendre sa part des responsabilités pour bâtir un... Paul Diaké, c'est de la presse présidentielle. Oui, on n'est pas tellement habitué à être avec madame, c'est comme ça que... Voilà, nous vous saluons, nous sommes à Bandal. On veut un peu circoncire cet événement, c'est la commune de Bandalungwa, pour plusieurs raisons, notamment le gouverneur de la ville de Kinshasa est natif de Bandalungwa, mais aussi parce que Bandalungwa, c'est l'une des communes les plus sales de Kinshasa. Rappelez-vous sur Motona Mota Bongissa, sur l'avenue Kassaboubou, mais également non loin de la commune. Oui, batata, maman, bilenge, lelo, ezali mokolo monene pour la ville, na biso à Kinshasa, mais à travers likambo tokosala lelo na Kinshasa, ezali message, tozali kotindela mboka na biso ya Congo mobimba. Likambo oyo etali Bopeto, ezali likambo ya motuya. Toza na habitude ya kolela maladie, ezala malaria, ezala typhoïde, ezala ba maladie misusu ebandi obima-bima, ya poso, ya miso, ezala même bambasu wana boyokaka, nyonso wana ezali likambo ya kindoki te, ezali likambo ya motema mabe ya moninga abwakeli yo te, ezali likambo etali comportement na biso moko. Comportement wana ezali comportement ya mabe oyo tozui utakala eye kokota siko na babitude na biso. Tomesana kobwaka basalite na biso na se kaka boye na balabala. Me bomitia na mutu na bino ke moto nyonso soki aleki esika wana asali pe kaka ndenge moko na yo osali wana. Biloko wana basalite wana ekoma ebele. Omona ezibi baterase oya biso oyo esengeli ko bwaka mai oyo tozali ko utilize to mai ya mbula tango ezonoka. Sima na yango ekotondisa mai wana edeborde ebandi kolia mabele. Yango boyokaka ba erosion ebandi osalema, bandako ebandi koleka, bato babandi kokufa. Nyonso wana ezali likambo etali comportement na biso. Papa gouverneur Jean-Timingo Bila alobi na biso likambo oyo na uti ko lancer déjà eleki mikolo, likambo ya changement de mentalité. Bino bozali kosenga bakonzi na bino ba changer mentalité, batika makambo ya moyibi, toyoki yango. Nalobi bino peuple, bozali kosenga biso bakonzi, totika makambo ya moyibi, makambo ya kanyaka, makambo ya kotiaka mbongo ya peuple na libenga. Biso pe toza kosenga bino
po bosunga biso na eloko wana esengeli bino mpe bobongola makanisi na bino. Bino nde bozali oyo babengaka na français souverain primaire. Papa gouverneur a rappelé yango, priorité na biso ezali le peuple d'abord. Mais kasi po peuple azala d'abord, esengeli peuple alakisaki bokonzi na ye. Po bino nde bozwaka mokano ya kotia mokonzi mpe ya kolongola ye. Alors, soki bozali bino moko na contrôle na bino te, alors ça veut dire que bokonzi na bino bozali kobwaka ngo na balabala. Souverain primaire ezali peuple. Peuple esengeli ye moko abanda kolakisa bakonzi ndenge nini alingi mboka na ye etambola. Bauti kolakisa biso awa na papa gouverneur que basalite oyo tozali kobwaka bosoto wana oyo tozali kobwaka soki toutilize yango malamu tokoregle baproblème ebele ezali na kati ya Kinshasa oyo po bosoto wana na mayele ya baingénieur na biso ya lelo bakoki kozwa yango soki bobwaka kango nesika moko elongo bami bakolokota yango bakoki kobongola yango na makambo ebele na biloko ebele bosoto wana bakoki kosala nango bapave oyo ya se babanda kodale babalabala to batrottoir. Bosoto wana bakoki kosala nango makala nesika tokuka banzete toya koluka su baproblème lisusu tango bambula ezonoka esengeli kozwa bosoto wana kobongola yango makala kobanda kotumba nango biloko ya kolia. Bosoto wana bakoki kosala nango mpe énergie. Boyebi bino moko ndenge likambo ya courant emonisi biso pasi na moko oyo. Mais à partir ya bosoto wana bakoki kobimisa gaz wana ba utiliser yango epesi courant. Donc bozomona que makambo wana ezali kaka etali biso moko. Etali comportement na biso tokozala nango. Etali mentalité oyo ya sika esengeli to bandako adopter. Boya koloba te que non tatale kindoki noko ndoki ye mutu abwaka yi maladi oyo ebomi ndeko na biso non. Etali comportement na biso ndenge tozali kotambola mikolo nyonso. Na bino pe ba bourgmestre oyo ya ba commune na biso ya Kinshasa. Esengeli bosalisa pe ba habitants ya ba commune. Bolukela bango ba pau na ba kombo de telle sorte que va s'organiser rue par rue. Lokola tozaka na ba chef à quartier, ba chef à balabala, et sengeli va organiser de sorte que chaque week-end, ata lokwa samedi boye, bato nyonso bayokani bosoto na bango nyonso basangisi yango nesika moko. Comme ça, ville ya Kinshasa po tozana masolo ndenge gouverneur ayebisi bino na ba partenaire oyo bazali komemela biso ba mituka spécialisé oyo lokotaka bosoto. Comme ça bino pe bolakisi volonté na bino. Propriété ezana ba avantage ebele. Et ko résoudre ba problème na biso ya santé mingi. Po to kufisi bato ebele na Kongo awa na kozanga koyeba. Tozo pesa origine ya maladie nesika mosusu alors que responsabilité ezali ya biso banso na comportement na biso ya mabe tozalaka na yango.
likambo tozosala lelo batata bamama surtout bino bilenge esengeli bozwango na motuya. Bino bilenge bozali avenir ya mboka na biso. Ngai natiaka makanisi na ngai pe elikia na ngai na ba jeune ya mboka oyo. Po nayebi ete soki to éduquer ba jeune na biso malamu, Congo na biso lobi ekozala mboka ya bwanya. Yango wana message oyo mingi nazali kopesa bino bilenge ba jeune ya basi to mibali. Bozwa likambo ya Kinshasa bopeto oyo lokola œuvre na bino. Bomema yango na ordre ndenge bomesana tango bolingaka likambo. Bomema yango de telle sorte que chaque week-end tomonaka mouvement na kati ya ville awa ba jeune na biso bazali kopesa na maboko balongola likambo yo ya bosoto na kati ya Kinshasa. Kinshasa na biso yo bino bobota makana note tango biso to abana mike. Papa gouverneur a rappelé yango bazaka kobenga ngo kin label. Kaka biso moko na kobebisa toyo kobebisa Kinshasa toyo kochanja ngo Congo tokobisa ngo kin la poubelle. Nyonso wana pona comportement na biso ya mabe. Nga na sengi bino ba jeune parce que naza ko croire na bino. Bozongi c'est la biso Kinshasa la belle. Kini ezonga kitoko. Toko sala manso biso ba autorité. Totia na maboko na bino ba possibilité oyo ko permettre bino bosala ka misala wana sans que ezala na ba conséquences na santé na bino. Yango wana nazali ko responsabiliser ba bourgmestre sous la supervision du gouverneur de la ville. Bourgmestre nyonso esengeli a organisé ba brigade ya ba jeune na kati ya ba quartier. Ba jeune wana bazala équipé, ba jeune wana bazala pe motivé parce que eza pe bien dit que bozo sa ba tumisala lokwa bangamba bambongo oyo bozali kozwa na bataxo ya bawenze bopesaka ba jeune basalelaka yango. Moke ndenge wana tokoyekola ndenge ya kobatela mboka na biso. Esengeli pe bino ba bourgmestre na mwa ba moyen bozaka nango bobandaka kotia ba conteneur ya ba détritus ya ba déchets. Comme ça tango ba citoyen baza kolokota ba bosoto wana bayebi esika nini ba okende kobwaka yango en attendant service public eleka kolokota yango emema yango na centre oyo ya traitement ya ba déchets. Biloko nyonso wana eza maloba eza kobima lokola biloko moko impossible pa na biso, menga naza koloba na bino avec ndambu kaka ya volonté tokoki kokomisa Kinshasa na biso oyo peto pe kosilisa mitungisi ya bangungi, mitungisi ya ba érosion, makambo ebele ekoki kobonga na kati ya Kinshasa oyo. Et puis simana yango tokoya kotala ndenge nini tokoya kozongisa ba espace vert na kati ya Kinshasa. Ba espace vert esili nyonso likolo ya ba lotissement. Mboka ezo ya monene
bato baza koya bazo bakisama bobuki nzete emati pas moyen bato nyonso bakoma kobuka banzete alors que banzete oyo yango nde ebatelaka biso mpona oxygène ezala malamu ebatelaka biso mpona mopepe oyo tozali korespire oyo epesaka biso maladi te nyonso wana tokosala yango elongo na bino mpo biso tolobi le peuple d'abord lokola tolobi le peuple d'abord esengeli peuple amizwela ye moko initiative wana nasi naloba na bino banda nazwaka bokonzi banda botianga na tete ya Congo ke ngai nazali mungamba na bino naye kosalela bino musala esengeli ba ministre ba député ba bourgmestre ba gouverneur bango nyonso bazwa philosophie wana tozali bato ya misala ya peuple toye kosalela peuple mosala toye koluka babomengo na biso te toye koluka nde bomengo ya peuple donc bozali na droit ya kosengaka bakonzi na bino kobanda na chef ya quartier tina mokonzi ya ville kosenga bango basala oya bango part mais avant bino bosenga bango esengeli bino po bozala na droit na force ya kosala yango esengeli bino moko pe bosala oya bino part na bino ezali kobongisa moto na moto abongisa na esika oyo azali bolanda mateya oyo ndenge napesi bino bokoka kokende na sens oyo ya kobongisa mboka na biso Kinshasa mboka na biso oyo biso batu toyebaka ngo mwa kala na bakulutu na biso o babotamaka liboso na biso bazaka koyebisa biso ndenge na Afrique mobimba Kinshasa ezalaka kombo moko lokola lelo toyokaka ntango tolobaka Paris n'est-ce pas que bino bolobaka bandale eza Paris bolobaka bandale ya Paris bon Paris wana bazaka kozwa mpe Kinshasa ndenge wana kala alors soki mpenza bandale eza Paris ya solo bokomisa yango lokola Paris boza mpe na possibilité ya kosala yango voilà nabandi toyokani nalingi na déclaré à partir ya sikoyo lancement ya opération Kin Bopeto. Merci Nabino, Kolo Abate Nabiso Banso, total en Nengenini, Tokokende Liboso, na opération Nabiso Kin Bopeto. Merci beaucoup. Balonti bachoni chucha tunga anshali kolai yabiyo sulukalano sangalibwa mwaputu sangalibwa mkomine wa Bandalungwa fumo mulombo jazito nga Kongo mngalata mmoja ndita wakutujiri chifulu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wafumi ku jitotike moja jitwajono kweu jisukula nijikezula chimenga cha Kinshasa baizo bwane Kin Bopeto Ngubila antishimji chele nkwe kujiruke na mujiki wa chimaya cha Kinshasa Gentili Ngubila ubikengela bwase chimaya cha Kinshasa chengeleka chimaya cha Kinshasa chimengana ni mwachimunikala mwajitunga nya uye mutangila mwabu dipateka tutumba tunena tukala ima kubanda mwakuleje bwase michumu juu chakutu ajisha mchimaya cha Kinshasa muntu yonsu mwabu dimukalo sanga jibwa mwabu yonsu kwa lukwa tuwenda mujumu lulombi bono nkwe uteka mankenda mwabu dimukalo sanga jibwa kuja kuno kwa huku masama kapo dimikala funo ku mankenda limombo ni chimaya cha Kinshasa wachikala ni mankenda masama abunya dimikala funo ku masama mushindu jiya kana mwamba fumwaji tunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo buchilejelu ujwanga chikasu bwaseye yakaenda aleja bajibaso mu chimaya cha Kinshasa mushindu kadi makweza bakumona makumbusha kuteka mankenda musombelo mulengo wa bantu bawetu balonji bachondo chiko cha tunga cha Kongo mngalata Badi mankenda mikala mabuju somba
mane bwa senu ka ngole bwa mubiji ali bwa buko yibuso mo mwabu musomba masama ka buka bwa kala fumina nuko amsangwa mane to njuku ja nuko amsangu banda baloji katika baloji na sha we wankayeba ujute kama nkende na kuteka mankende kabina bikene bwa sefu mwajitunga umbuka lunko bwa bubanzo le balashi we wankayeba anda muko keshi kwa kuteka mankende mwabu jumaka lusanga nibwa fumo mulombo dwa jitunga ya kongwa mungalata mukukulwa kuyuka ye yankayenda Felix Antoine Tshisekedi muko atachika sulu nko bokulezi chilezi lukuji ono suluka basa bada mchukua cha Kinshasa bwase debikengela kuteka mankenda ukezula mwaba tulikala basomba matemu jibangu kusekalwani anuvisha chingani melemela chikala chimutakana kuno ko sekalo komino abandano ya solo rasheketa maebozelaki mukomwa lelo euti kopesama nzela epai na mokambekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maimatali molulu ya Kini Bopeto mokambekolo yambo mokonzi Kinshasa Jean-Denis Ngobila Mbaka azwaki maloba mpona kotalisa ete na mobuko toko kama libwa tuku motoba babota bazalaka nkama koto nkama banei kasi lelo bakomi milioni 15 sima mibuzomi bakokoma milioni tuku 45 talaka maimatu mabongisamaki mpona bato nkoto nkama banei kasi na milioni ekozala penza mwa mpasi mpona tina ya kosala yango bongo sika mokambi yengumba mokonzi Kinshasa atalisi ete kala Kinshasa ebengamaka Kinshasa la belle lelo ekoma Kinshasa la poubelle Kinshasa la poubelle bongo esengeli moto nyonso ayeba komipesa mpona kozongisa Kinshasa bopeto talaka wana molulu mwa bolongoli bopeto bobandi mokambekolo asalaki yango atiki mokambi yengumba mokonzi Kinshasa sika bakambi moko na moko bazali koleka mpona tina kolongola bopeto o mabalabala Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisi soki biso baso tokolongola bikunde o mabalabala mabiso okati ya terase ekozala esengo ekasi mpona tina kosunga ete bato bazala nzoto malamu mpe bokolongono bwa nzoto bosalema bongo so tokotika bisika bie biso tozali kofanda na bosoto ekozala malamu te nzoka bosoto bio tokolongolaka bikunde bikosunga na kati na yango bakosalela mwa mabanga make mai bakoki kotya kati ya nzela mpo ezala malamu bakosalela yango makala mpona bolambeli gaz ekobima mpe kopesa lotiliki maimaso mazali kotalisa misalami ye mokambekolo atalisa biete yambo baike babotama Kinshasa ebengamaka Kinshasa la belle kasi lelo ekomi Kinshasa la poubelle biso baso tosala biso baso tomipesa mpona kozongisa yango Kinshasa la belle bakambi bingumba bakambi bakomine moko na moko ayeba bongo kosangisa bilenge ya komini ya ye mpona tina mosala motali salongo elengi ya mosala nzoka nde salongo ekosala ete makambo masalama malamu salongo ekosunga bakomini na biso eza na bopeto so tozali kozela bakambi bayeba bongo kopesa biso bolambo wa bango kati ya misala biso mpe lokola babotama toyeba mpe kosala malamu na kolongolaka nanu bikunde bosoto zingazinga na biso mokambekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetisi ete na bilenge abi ete ntango iso elika na ezali na bilenge pamba te bilenge soko lelo bozali bilenge bozali bakambi balobi kasi maso makoki kosala malamu na nzela ya mbongwana ya makanisi ezala bakeli mibeko ezala bakambi baike bango wana bazali kolongola bikunde ezali ndakisa lolenge mokambekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alakisi biso alobi na bakambi bakomine moko na moko abongisa bilenge bya mosala apesa na bilenge basala mosala kasi mosala apunda te mosala ofele te mwa matabisi ma mosala mosoye kozala mpona bato bakosala mosala talaka maloba mantina maye mokambekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi mokomo lelo asengi na biso totika kokata nzete pesaka biso mopepe molamu mopepe mwa bokolongono bwa nzoto kasi likambo ya motuya abi bango bakambi bazali basali ya population ayeba kosala mpona ntina ya zingazinga ya ye eza na olenge ya malamu talaka maloba mantina mokambekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi na bingai mujinga epai ya yo. Voilà, je passe la parole à ma consoeur Lysiane Sakala pour d'autres explications. Oui, Lidette Mujinga, comme tu viens de le dire, c'est officiel. Lancement de l'opération Kinshasa Bopeto. Nous pouvons dire que toutes les activités menées jusqu'à présent doivent être considérées comme préparatoires à ce lancement de séjour par les chefs de l'État.
Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur la gestion de déchets, car ces déchets peuvent être triés, recyclés et être révalorisés par la suite. Et tout dépend de la mentalité de chacun de nous. Alors, chaque Congolaise et chaque Congolais doit s'approprier de ces projets qui veulent le bien-être de tout un chacun. Nous devons apprendre à rendre notre environnement salubre. Au bourgmestre, le président de la République a rappelé leurs assignations. Ils doivent travailler en collaboration avec les chefs des quartiers, les chefs des rues, pour amener à bien ces projets de grande envergure. Le président de la République a promis de mettre tout en œuvre, de disponibiliser des moyens pour la réussite de ces projets, afin que Kinshasa revienne dans ses anciennes habitudes. Kinshasa Bopé, Kinshasa Kin Malebo, au lieu d'être Kin la poubelle. Les chefs de l'État a responsabilisé les jeunes filles et les jeunes garçons. Il leur a demandé de s'approprier de ces projets, de prendre à cœur ces projets Kinshasa Bopeto, car avec ces projets, la ville de Kinshasa pourra attirer des investisseurs, la ville de Kinshasa pourra devenir attrayante par rapport à toutes ces activités. Voilà Lisette Mujinga. Voilà Lisette Sakala, juste pour rappel, toutefois le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Chantilingo Bilambaka, initiateur de cette opération, a suggéré qu'il est difficile que tout le monde soit présent sur les sites qui abritent cette manifestation ce samedi 19 septembre 2019. Voilà pourquoi il a suggéré que d'autres restent dans leurs communes respectives pour le même exercice. Il a insisté également sur le rôle des artistes et musiciens, le rôle qui est de vulgariser Kinshasa Bopeto dans des chansons afin de transformer la ville de Kinshasa en ville propre. C'est possible de compter sur l'efficacité et l'implication des femmes et hommes des médias, des animateurs, des émissions musicales pour la réussite de cette grande opération Kinshasa Bopeto. Lisette Mushinga baloti bachondo chikucha liko Kongo Mgalata niko musangu nujela nkonkura mule kajimbo chini mbasula nuko mino Bandalungwa mbasulu ko mino Bandalungwa mbwalu basemba mbwalu base ko mino Bandalungwa ko mino njini kukoya kupita ko mino yonsu imika sanji bo muchimenga cha Kinshasa yaku bajibasembera muko mino Bandalungwa bambale mandal c'est Paris mwajitu ngaye yakaenda mwokula ulaje bwase bukoye bos tubikala kupatuka unda kwa makomini mishishilangane bakungisho bukoye walubase budi societe mituku isatu dimito bia na mikanda dumvangana nguve na mulishiko wa chika cha Kinshasa dikala mbokulu kwa kwanto kwina bukoye buyana abu nikuku tumuna bukoye bajuka kubuluisha kabujimbu kadima kwa mulishiko kulaba munjila bajuka kubuluisha makala kulamba nawu bajima kubuluisha tufye twanzembu tubakwa mulisho bwase bali muchiba cha Kinshasa kabe kubanga twanzembu na sha kibalkai fumwa chitunga yakaenda Félix Antoine Tshilombo ulo mu kudiba bourgmestre balokoti ba commune yonsu muchiba cha Kinshasa kwa kwangate bushitwebu uko keshebu kwa kumulwa kuteka mankenda mwabu jubika la basanga ndibwa bana jisu titolona ulo mu kudiba lomboti ba mise spons kwa kwangate buko keshi kwa kumulwa kuteka mankenda mwabu jubika la basanga ndibwa kala kwaka bakwa bikla bwase kine la belle lelu kine la poubelle kwa umwande unukwe ukani mkarusaga chibwa fumu mulo moja chitonda Kongo Democratique na sha mutamba kusosolola bansonga badifila mujumu kwa kuteka mankenda muchimene ta Kinshasa yanuka ni mambo na mujuma songa banta chile jelu bajiba komba bakulaje kwase bushu wa mpinjeu mijumu ya mimana kutwadisha muchimene ta Kinshasa balonti bachondo chikuncha chitunga Kongo Mgalata Yon boss bajiba tulonda mu commune wa Kinshasa muti mulingwala muti sanganibwa mu commune
wa nuti kusele nyaba yonso mabauti tati musasambulai nikala batulonda mushaka mane kwase mwaba yonso diwezo muntu ni mutisali china ne cha zambi te kama nkenda ni mupiro te kama nkenda no kumai na makabu chumbu tangi mwabu jibateka poubelle publique ani mwabu kuimashina imashaka butumbu wako mushina ki mwabu kuimashaka ndundu pambai nashi bali kwase tundundu atunungu tutuya tukanga tulanda mwabu jumai bakupitakana ibianze kwase mai kai kupitakana bimpanasha mai yanu kwa juula abwele bantu kumpangu yake banshu mishishilangane byonso binunkweu fumu mulo modi waje tututunga undi kwinga yenda bali kwase machilejelu mwanga techikasu mubushikukoya mubwele mububele bawetu balondi batoli chikucha chitunga kada kukala ngo chimata kitsa sana sha kali province yose bakumya bitini sambo mbotsa ndi mumuntu wacho da Congo Democratique mbalo mbikwa bakulonda chilejelu cha kubwa chitunga bakumwana bakuteka mpankenda mwabe yose bikatusanga ndibwa ukepa chila kakuja kula masamba kabukabu adimikala afumina kubukoya mamu ali munele utikulisaka lwani bakumvisha bonso batukutaka lwa Bakongo Congo Central utikulisaka lwa Bandundu mchina ni mena chitofuwa chitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mulo kwenda mabe matondo Rachel Keta na kupesa mundinga bapanya luzolo mutini benu kena kulanda kubandansuka betokele awa na komini ya Bandal kifulu ya nene ina mfumu ya inti ponaka samu na kuzibula to kupesa nzila na kubandisa bisalu meta lakini bobeto tope kukatola doti na mbanda Kinshasa benu mekuta kulanda bampovo ya fumu ya inti mekuta kuzabisa tina bamvula lutaka tama Kinshasa vandaka mutindu Paris bantu noso vandaka kukatuka na bainti ya Afrika zola vandaka kukwiza awa na Kinshasa sana kutala mutindu Kinshasa vandaka kungenga pena batangu ina vandaka kubokila Kinshasa mokini bope label kasi bubu ya mekuma kin doti pa mave do kin poubelle pa mave doti me luta mingi ya unde fumu ya nchi pesa kulomba na nkangu na kukatula doti kupesa inswa na bana kuzinga mbote pa mave doti kina taka ba mimbevo ya mutindu na mutindu mavipi kina kubeba kasi nzoka nde kangu ke na nsatu tope na funu ya kukwanda na mavipi ya mbote bapenga luzolo beto kele awa fumu pesa kukula jiboko na meza samu na kulomba na ba bukumese kusala kitwadi na batu ya quartier ba chef de quartier mingi penza kukatula badoti belekela kulanda mutindo yake na kumanisa mfumu ya inti yandi ina andike na kukita samu na kukota na ditoma pe kukwenda pamba vya nikena banzila mingi to bisalu mingi kasi mutindo data amekuja kumonisa ilugi pia nikuja kubandisa bisalu ya kukatula doti ya teleka mfumu ya inti mekena kukwenda kasi bisalu kena kulandila ma doti kena kukatulama yake suka pa kaka awa be na komini ya Bandal kasi kubanda bubu konso kilungu ya Sabala na bakombi na beto na bebifu na beto ke katula badoti mfumu yandi ina nikena kukwenda bana bagina kupesa nyimbo sana kusepena ina mbeza kusala awa na inchi ya Congo. Voilà, c'est le départ du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé au lancement officiel de l'opération Kinshasa Bopeto sur la place Makayaou, dans la commune pilote de Bandalungwa, commune dirigée par Baïlon Tseriga Ibene, bourgmestre de cette commune. Oui, Lisette, tu l'as dit, le chef de l'État vient de quitter la place Bakaya où a eu lieu le lancement officiel de l'opération Kinshasa Bopeto. Nous devons changer nos mentalités, nous devons nous approprier de ce projet qui veut le bien-être de tous les Congolais en général et des Guinéens en particulier afin de matérialiser ce projet. Asante wasikilizaji na wenye kututazama katika matelevisheni, sherehe ya kuweza kufungua mpango wa Kin Bopeto umemalizika sasa, sababu rais amepanda katika gari na kuweza kurudi kwake, lakini tutawafahamisha kusema ya kwamba sherehe ya leo inaangaliwa wakaaji wote wa mji mkuu Kinshasa, sababu Kinshasa ipate kuwa katika msafi mno, na kwa hiyo rais aliomba kweli vijana wajitoe katika kazi ya kufanya usafi mafasi wanakaa katika vijiji, katika mitaa mbalimbali, na wale wanaongoza mitaa wanashurutishwa basi kutafuta namna kuweza kuwalipa wale vijana kusudi usafi upate kuwa mno kila siku hapa mji mkuu Kinshasa. Barabarani kama vile unaona, mama ataweza kufanya mchafu ndani ya lupango, anakia kumwanga katikati ya mkoba, katikati ya barabara, ile vitu inakatazwa kabisa. Na kwa hiyo rais alisema inaomba
wapate masiku itawaja kuja kwa kuweza kujenga manyumba ya watu, sababu hesabu za watu ambao wanakaa leo Kinshasa ni milioni 15 za watu ambao wanaishi hapa Kinshasa. Lakini zamani wakati wa wazungu kulikuwa 1400, watu wanaongezeka. Basi watu wanaongezeka, naomba mabadiliko ipate kuwa mabadiliko ya tabia, na tena watu wapate kuja kusema ya kwamba usafi unaepusha watu katika magonjwa ya malaria, magonjwa ya tifoide na vivivi. Na hayo inaomba tena vile masiku itakayokuja jifunze fasi ya watu kupata hali ya kuweza kupumzika, kama vile na Kifaransa wanasema espace vert. Wapi watoto wanaweza kucheza kabumbu, wapi watu magharibi wanaweza kujitembeza fasi fulani na kuweza kujitandika kupata hewa, sababu hewa inaleta hali ya kutosha magonjwa katika maisha za watu. Na tena hiyo tunaweza kukatakata miti ipate kumalizika, sababu miti inatuletea hewa.